Bon, awa toza na ezo toza kote bakanivo ezali bakanivo euti boye na ngambu ya yolo ezoya eye awa place oyo bafungoli place bafungoli yango eye bakanivo koeleka ti awa apartir awa eleka na prince esali nini ekoti na ekole bwanya na niveau ya ekole bwanya n'est pas difficulté dans vie. Mwinda. L'école Mwinda plutôt, je crois que l'école Mwinda. À quel niveau est il faut bien voir. À niveau il est écrit dans Prince. Mais à partir de Prince, il y a quand pour 4 à 10, pour 4 à 6 ans, au moins maintenant. Monsieur le gouverneur Gentini, monsieur le vice-gouverneur Jekoko Mulumba. Oyo nyonso bozomona wa tia wa nyonso nyonso boye yango nde toza likolo ya kasiko nde bapreuve na memeli bino yango. Dans l'école Mwinda oyo batongi eza likolo ya kanivo te, ça n'a rien à voir na kanivo. Kanivo etikali na nsima. Awa nyonso nde batima oyo batongi place batie Western Union, place batie biloko suivi na bandako nyonso oyo yango nde eza likolo ya kanivo. Donc ça, l'école Mwinda, non, l'école n'a rien à voir. Le plus grand problème,
Oui, la site se retrouve dans la parcelle de l'école, mais puis ça pour ça il y a caniveau. Caniveau à l'équinassé, à une bakoyo, à une bâtiment si maintenant à continuer. Tant que mine naza innocent par rapport à un bâtiment où est simbi la salle de classe. Mais bato bazo acquise mine c'est parce que la carte ya lupango ya mine ndé caniveau et l'équipe de côté et avancé que iti na besika nyoso où est sengi tobuka. C'est ça l'éclaircissement, monsieur. Papa, Steve. On ne saura pas passer ici, Steve. Oh, Zonga. Oh. Oh, Zonga. Là, il fait aspirer nos séminaires. Vraiment, parce qu'à niveau des ailes, c'est bien clair ou bien inné. On l'a bouqué, mais c'est là, il s'allie. Qu'est-ce que tu as dit pour le dar de semana? Ah, só gostar de jeito ok, oui.